Bolingo ya tovanda na boye. Panza sango ya Congo, sango panza na edine photo image. MG30 pas dans la carte box. www panza sango ya Congo image. Panza sango. Dans le lobby, bafiti mususu. Vraiment beaucoup kangana bino. Yekola kolo ba vérité ma. Panza sango ya Congo image ya edine. Bozaki ya kozela, Rebino Sango Malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na Libino masolo ya sika, site ya sika, makambotu ya sika. Eza kaka site moko, bo pandana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net. Bo palangana lisusu te, bo tracasser te, site na bino yango wana. Bonjour chers téléspectateurs de Panza Sango Congo. Je suis ici Tania Blackline, femme naturelle. Nous sommes ici aujourd'hui dans les studios de Panza Sango Congo avec Edine Image. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés d'un invité spécial, un invité que vous aimez tous, un invité qui se trouve au top des visites sur le net en ce moment. Il est ici avec nous. Nous allons avec lui parler du sujet de pasteur, dont il fait son métier, dont il occupe sa vie. C'est ce sujet-là qui nous intrigue ces derniers temps, qui nous intrigue beaucoup parce que les pasteurs, on entend et puis on voit les pasteurs, bafouer le travail de Dieu. J'aimerais, à mon humble avis personnel, avoir l'avis du pasteur et partager ça avec vous. Et partager ça avec le président Willy Kaloumé, partager ça avec maman Irène Bengazi, pour que nous puissions voir à peu près de quelle façon lui pense par rapport à tout ce que nous voyons. Bon, maintenant nous allons accueillir le pasteur Terminator. Bonjour pasteur. Bonjour maman Licitania, Blackline, donc puis petite sœur propre. Hein? Nalingaro trop, donc parce que tu es une jolie fille et je te considère trop. Voilà. Merci pasteur. J'étais invité ici sur ces plateaux au sujet de votre métier que vous faites, c'est le métier de pasteur. J'aimerais déjà savoir l'envie de devenir pasteur. J'aimerais savoir comment quelle est votre vision selon ces métiers-là. Et puis par la suite, avoir votre avis sur ce qui se passe autour de vous par rapport à vos chers confrères, vos chers collègues, comment ils font, comment ils bafouent les métiers des pasteurs. C'est un métier que vous pratiquez et vous devez le pratiquer de tout cœur. Donc, pasteur, en premier lieu, dites-moi d'abord d'où vous est venue l'envie de devenir pasteur. Parce que je sais que vous n'étiez pas pasteur de base. On sait tous qu'il n'était pas pasteur de base, on le sait. Donc maintenant, dites-moi d'où vous est venue cette envie d'être pasteur, de devenir celui qu'on connaît aujourd'hui, pasteur Terminator, qui est au top dans les nets. Merci maman Tania. Moi, l'envie de devenir pasteur, c'était venu quand l'Éternel Dieu des armées, Dieu vraiment le Tout-Puissant, m'avait montré que j'étais Jésus-Christ. J'avais l'âge de 12 ans, je crois, 12 ans. Je connaissais déjà un peu le bien et le mal. Je marchais déjà parce que l'enfant marche à l'âge de 1 an à 2 ans. 1 an et demi, 2 ans à peu près. Voilà, l'enfant marche déjà. Et un jour, j'avais lu les Écritures bibliques que Jésus avait traversé de l'eau. Donc, il était au-dessus des eaux et puis il marchait sur les eaux. Alors moi, j'étais parti essayer ce que Jésus avait fait. Alors, j'étais parti dans la rivière qu'on appelle Kalamu. À Makala, avenue Kingunzi. Voilà, nous on habitait au numéro 77. Et moi j'étais,
donc les Blancs, comme c'est eux qui nous avaient enseigné la Bible, ils étaient venus, ils projetaient un film, donc il y avait des caméras, donc on appelle ça des appareils projecteurs, donc qui projetaient l'image pour nous montrer Jésus-Christ. Mais or que c'était un film qu'eux-mêmes ils avaient tourné. Lui là qui montrait ces films en tant que Jésus n'était pas Jésus. Alors je me suis dit, oh, cet homme marche au-dessus des eaux, c'est un miracle. Et j'avais vu, à cette époque, les Blancs connaissaient déjà ce qu'on appelle montage de vidéo. Mais les Blacks n'en connaissaient pas trop. Donc, après, qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis dit, il faut que je vais dans la rivière et moi aussi je vais marcher pareil que cet homme a marché au-dessus des eaux. En ville, il y a Coco, ma pasteur. Hein? Oui. Que ça t'est arrivé quand tu avais 12 ans, ouais. Et que tu as vu Dieu Tout-Puissant te dire que tu étais Jésus-Christ. Voilà. Mais il t'a dit ça comment? Dans un songe ou bien ou bien un rêve, un songe ou bien un message pas moto. Tu as eu ce songe-là combien de fois? Okay. Ou un rêve ou je ne sais pas. Explique-nous qu'on comprenne mieux. Qui tu es. Bien sûr. Alors, comme la Bible dit, au commencement était la parole. J'avais attendu la parole par révélation de Dieu. La parole, oui, parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Donc, c'est pareil que toi. Toi, tu parles, moi, j'entends. Pareil que Dieu est esprit, il parle aussi. Et c'est lui qui avait parlé en premier pour que toute chose existe. Que les arbres soient, les arbres ont fui. Que la lumière soit, la lumière a fui. Que les animaux soient, les animaux ont fui. Que les oiseaux soient, les oiseaux ont fui. Donc, par là, je vais dire que, en regardant le film de Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus tout court qui est mon Dieu, c'est différent. Jésus-Christ, c'est la personne qui a porté un chair, un corps d'un être humain. Mais tandis que quand on parle du Père, le Père n'a pas un corps. Donc, on comprend bien que révélation, tu l'as eu quand tu regardais les films de Jésus-Christ. Voilà. Ah, pasteur. Oui, révélation, tu l'as eu quand tu regardais les films de Jésus-Christ, pasteur. Oui. Hey, je n'étais pas tout seul, on était nombreux. Pasteur Terminator. Révélation, Jésus-Christ. Total film à Jésus-Christ. Si les lois, les caramondés, la service, on a télé, chaque Noël. Bien sûr. Bientôt, on est au mois d'octobre, dans un mois c'est Noël. Donc dans la télé on va tous savoir les films de Jésus. Mais comment ça se fait que yo quand tu révélation ana que comme pasteur na habité amsuba pasteur amsuba otala ngai bon ça peut révélation de wana na habité peut-être que non c'est trompé mais faire éclaircir vraiment bien la carte cambo parce que là on est clair nanté. Bien sûr. Donc eza likambo et les kala. J'avais l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai quarantaine. Dans ce monde, j'ai 12 ans. Parce que au collier. Oui. Au collier, maman, on mutakala. Mutakala. Pasteur, il fashion. Pasteur, c'est fashion plus fashion. Pasteur. Pardon, pasteur. Retournons à nos moutons. Vas-y, recommence. Vas-y, je t'écoute. Donc, comme je suis à ta disposition. Comme je suis retourné à mon même, donc à notre mouton. Donc, à mon même, je suis retourné. Donc, on a le film à Jésus-Christ a d'autant de la licola maï. Ce qu'on m'a dit esprit, c'était un frère ivoirien. Lui, il a fait son montage. Il chante « Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. » Et ses frères marchent au-dessus des eaux. Parce que la camo est mais très rarement on a des missions. Mais pas très rarement. Là, on est quoi, pasteur. Voilà. On m'a posé. Non, on a posé. Papa, d'habitude, on a des missions. Au salaka naba concert nangai au monde ok oza posé mais moi lo moko eza moi liko ba chanson religieuse ezanga ba chanson religieuse ezanga mais moi lo moko eza moi likolo mais ce que le nom moi posé sérieux ni non le loele que lo boy pasteur et lo le que langa eza ki na kutani penale ki na moi si donc voilà on a trouvé tango kota moi basuka donc et à osala ke na lobi ke na ke katsape mai ndenge kana omona mutu na zo sala ngana osala ngo po Jésus lo barbo dans une écriture Jésus avait dit
c'est lui qui croit. Il fera des miracles plus que lui. Si. C'est une écriture. Oui, c'est si. Alors ça miracle koleka yi. So na bandaka na manoka na fona sala koleka yi. Alors j'étais parti dans la rivière, na Kingunzi, numéro 77. J'ai quitté numéro 77 pour aller plus en bas vers 100 et quelques. Na komi na mai, na komo chasko likolo nanga. Na rivière. Mais na omona tant no tcha likolo nga na zo zinda. Loko la pierre azinda ki, donc le Jésus yebisa yeke bima na barki yo pe tambola na mai netinga. Pasteur, tu vois, c'est que ça n'a vu dans la qui service partenaire pendant son Congo. C'est que ça est pas ma pasteur. Oh, qui t'a la carte, ok, l'autre malicolo, et bien t'es zinda. Et t'es on est dans fiction, franchement, t'as qui pour moi, on a 12 ans, n'est pas on a 12 ans, non, ma yé, sachant que moi, les biens et les mal à partir de 4 ans, 5 ans déjà, on a les biens et les mal, on a différencié. Mais il y en a 12 ans différencié, même pas que on quitte ça, sortir l'icono, ok. Non, je croyais en Dieu. Tu crois en Dieu? Je croyais que Dieu allait faire un miracle. Mais c'est que les miracles que Dieu a fait là, de marcher sur l'eau. Non, ce n'est pas Dieu, c'est Jésus. Jésus qui a fait, pardon. Pardon, Jésus qui a fait, le miracle que Jésus a fait de marcher sur l'eau. Il n'y a que lui qui peut le faire. Nulle part il est écrit qu'un homme ne peut le faire. N'importe la personne mutazate, mais. Témoin zate. Et qu'on donne un jour. Même ses propres frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui. Le pasteur a utilisé ma verset biblique trop abomoni pendant ce rencontre ça l'affaire a transformé pasteur Terminator bota kaka pasteur Terminator non yoko pasteur continue à développer bisoto compoto yeba histoire en vraiment non kato soutenir pour l'instant non tiko nanto to yeba histoire en non. Et puis na kende ki na mai na zuli kolo na tchena mai. Mais moi je croyais j'allais marcher au-dessus des eaux. Après, na senti que les colonanga ezo zindande na kati ya mai. Nabi nzamba lobi oyo zo mona bakomi wana kolandango bongo te. La Bible avait écrit que c'est Dieu qui marchait au-dessus des eaux. Il y a un autre expliquant. Il y a un batoubaye qui a interprété dans le Nouveau Testament que Jésus avait marché au-dessus des eaux. Parce que moutazana la photo à Jésus à Zalarate, moutazana la image à Jésus-Christ à Zalarate. Donc il place à marcher au-dessus des eaux. Moutamo n'a pas pas moi Zalarate. Mais oba mona bazalakan. Ba oba mola quand on a ba époque na bazalaka biso tozaka te lo ba ne toza boye. Elle veut dire que na 21e siècle il y a rien, il y a personne qui voit ça. Il y a personne qui a vu, tu avais vu ça, ça veut dire que dans au melo vanda na mokili ba seke et non ça c'est pas possible, ça ne se fait pas. Bon, et moi je t'interromps par la parole maman. Ouais. Ici à cette époque-là, il y avait personne qui voyait Jésus marcher au-dessus des eaux. À part Pierre. Oui. Oya kataka motolitoi azalaka zuluto nani azalaka nyushaki Pierre mutu yezo azoyebisa yopo bima na barke otambola mais yepa zindaki yepe moko Jésus azonga ine na barke mais mutu amona place Jésus azotambola pena boye bakanyango photo solo ba Jésus ne somona kutu mikolo j'en profite malisi j'en profite je vais vous montrer le peuple de Dieu de Jésus. Bokomona ba Jésus mindele na ya bandibu ti bokolemba ba Jésus. Après bokomona pe Jésus mususu sai et puis bokomona Jésus mususu o ezali faire egola. Donc ba Jésus ngamo na relaxa no ba Jésus na ya mindelo basala ba film religieuse bokomona faire egola bokomona sai fisson. Donc maman Jésus oyo kaka ya solo pena Jésus Christ ngayo zo so ananga pasteur na professeur ko shetani gola
Yo préfère no Shetan go. Na préféré de loi vienne en ngai faire rigole à Shetan. Jésus de Nia, ça veut dire quoi? Et je te salue en même temps, c'est rigolo. Salut là papa. Na préféré vienne en ngai fiston ça Isaïe. Jésus. Na préféré. Mais yo pasteur terminateur Jésus. Pasteur, yo ça Jésus. Obi ça Jésus. Est-ce que Jésus a reçu makamo yo salaka? Net nini par exemple. Dernièrement na okyo ka pasteur na yo kyo wa dernièrement. Na okyo banda ozaina concert na mo bebo za ka interview. Obi ba ma tuno kese mo obi te otulinga mabe. Tuna biloko nini yo linga kana mokili pasteur. Quelles sont les deux choses que tu aimes sur terre? Jésus a encore répondre ma réponse au Pesaki. Yo penza réponse au Pesaki, Jésus a encore répondre dans mon pasteur. Bon tel ano likambo na el sabino likambo ya lobaki ya bon ça bon zeno na ebisa yo likambo ya lobaki na zone ça na temps. Na sabino likambo ya lobaki pour comme ça bo ebisa ngai soki Jésus o biso te bi ya Bible. Mona nzambe, Yesu Masia mona nzambe. Soka ko lo makambo au pasteur ta lobaki. Pasteur batuni batuni pasteur pasteur balinga batuni ko question mo a devoir bité maman tuna ngai biloko nini mi bale oyo linga na moki pasteur bi na lingi nzambe na basali na ye na nyonso sangisa est-ce que bo mi bale boka no mi bale o leke na mi bale ali masoko amen. ala sebe batu ba otamba coupe ba otamba nzela habita par exemple jo atamba na lisoko ne pembeni o mona masoko partout siko ota butaka muta bo alo basiko amen apa alo papa za Jésus ko za bongo bo répondre na question pour na ngai botu na ebino mo parce que na mona ke vela ngai edi no panza sangwa Congo ye talela ngai na l'accès pasteur no bien à répondre na question bien parce que no comprendre non comprendre non te répondre à la question bien pasteur parce que éclaircir biso bien qui pasteur non vraiment bandela wapi parce que ti siko réponse na mon au clarté. Merci Lek Nangaye. Na mon au clarté. Là tu me laisses parler? Je te laisse parler. Merci. Mais non mon clarté. Non mon clarté. Merci. Je bénis Dieu maintenant comme c'est mon tour de répondre parce que les questions sont à toi et les réponses sont à moi. Alors Jésus oyo zotanga wana oyo yebi ete ne longi mais oyo kakande ba passer baté ya Jésus roi des rois, Jésus seigneur des seigneurs mayo yebi ete posoko lingo yebsanga ko yebi kaka siko yo mono zupe na bloque kadena we ranson son abi l'accent Jésus au mono ko l'accent yete. La croyance est une chose individuelle. Amen. Le royaume des cieux se gagne seul. Okay. C'est individuel. Amen. C'est pas accompagné. Croyance c'est zélo comme moi bon maman na 4 ya mutema donc ça dit na 4 minutes na 4 ya mutema. Amen maman. Donc elo ko na pasteur o ko apprendre en côté. Croyance est elo individuel. Donc ça dit quand tu crois en Dieu, c'est l'esprit qui croit en Dieu, c'est le cœur qui croit en Dieu avant tout. Amen maman. Donc Jésus na ndimaka ye wanande. Amen. Na continuer ce que tant on a le baki que Jésus Christ, je parle bien de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu vêtu qui a vêtu un corps. A communauté yokak. Donc Dieu yosa ndenge yepaza. Mais sauf que au tuning au lobby n'engage pas boy ba au tuni bande konde. Websi bande ko boyo ka passer à lobaki ke alingana nous en avant et puis après passer à lingane fuengi. Maman, comme nous allons continuer causons ça mon réponse. Donc réponse nous allons c'est aboué. Jésus est mon connanu Jésus en ozotanga. Comme babenga ye mwana mobali na liboso ba mwana mobangu. Arina mobangu. Mobangu. C'est-à-dire mwana mobali. Jésus yo yeba wana na penser na yo. Arina mobangu. Soit pas mobangu. Na sima mère na bango mari soki Jésus alinga de la diarrhée zela non solo là comme Jésus azamutu alaki pe na fwengi ya bamibali ye moko yo zolingo tato la wana Jésus wana azaki na fwengi pe na disoko azaka na fwengi mais ya mibali. Donc comment on a neti que ça eloko mo extraordinaire Jésus wana yozo tangelanga azalaki na lisoko
azaki na fuengi ye moko Jésus yango mwana mobali ana na mobango na liboso ape na bindima et puis azape na fuengi donc ko yela nga ba Jésus wana te nga na sambela ka Jésus wana te na yebi epete aleki nga te na leke musika. C'est ça qui justifie alors tes deux choses que tu aimes sur terre. Voilà, sur terre, j'aime les fesses de la femme. Et j'aime aussi, avant ça, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et puis, la Bible nous dit que Dieu avait dit que la lumière soit, la lumière a fui. Dieu nous dit que les arbres soient, les arbres ont fui. Dieu nous avait dit que toute chose soit. Et en dernier, le Dieu Tout-Puissant avait créé que l'homme et la femme. Donc, dans Mobali, Azana Takudima, moi si pas Azana Takudima. C'est-à-dire, et le Colomo Sipamba, Marie-Paul, j'étais salé là où tu es. Donc, Babengango Kidaku Daku. Na wingesko maison mère, to na winge BCBG tant bazale bango nous ensemble. Parce qu'il faut comprendre le monde mangala makati ngai vraiment na trop de dentaire, na mwana poto yo. Donc na epi na vraiment trop te ba mangala. Donc takudima eza bo eza na simano. Maman pasteur. Donc il y a ce que c'est impolitesse. Yo moko na no banda ko laksa ba téléspectateur que c'est impolitesse, eza ba gros mot. Eza impolitesse. Banda sangobilili. Balobi Panza Sangwa Congo, merci. Bêtise. Les Bantous, ils ont transformé les colonisateurs, ce qu'ils nous avaient appris. Ils nous ont appris que science anatomique, tout le monde a appris que mis à Moutou, squelette à Moutou, Oyo balobi membre inférieur ou membre supérieur, balobi na biso yo za jambe, cuisse, bazola sabiso genou, ozomona science anatomique. Ba relaxio pe oyo babenyango moins de 18 ans à la. Il y a des enfants qui te disent que c'est moins de 18 ans. Sur YouTube, ça c'est pas moins de 18 ans, pasteur. Il y a des enfants qui suivent ça. Non, on mettra pas moins de 18 ans, donc ça veut dire pasteur faut doser un peu. Il faut doser sur certains gestes. Tu n'es pas obligé de montrer. Tu as montré, pasteur, c'est enregistré là-bas. C'est enregistré, tu as montré. Tu as montré, pasteur. C'est vrai, tu as montré, pasteur. Mais elle a manqué de respect. Obimisi on mo simbi déjà aussi mais on peut ça une forme. Ça peut forme. On s'appelle n'importe quoi. On s'appelle là. Là c'est pas là pour la que non. On peut la mutu na ça bah oui. Il y a na mutu na yo. Ça va pas de souci. Comment ça na mutu na yo en tout cas ya na pambo le place ça. Ni ataka mbuma po azawana azape bien donc faut ni attaquer pena ya roniata donc n'a pas le bisike uzali bon en d'autres termes je vais dire que au moins voilà Isaac Yesu pe akina fuengi nae onzamba pesa ka na mukili parce qu'il remercie Dieu le Tout-Puissant en disant merci Père de ce que tu m'as formé un corps na livre hébreu Yesu azokumisa Masia azokumisa Yesu oyazanga Masia. Donc comment Messie n'est pas Nzambe à la rati? Nzamba za Messie a dit. Messie eza Nzambe yemo konda zwinzoto moko bo asali akoti na kata nzoto wana po se représenter na mokili ke yem takela mokili. Ozomona ndenge makambo ezalaka. Donc Yesu Masia oya bino boyebaka na kolakisa bino ba Yesu vous serez fatigué de Jésus. Mais faut nous les montrer. Tes Yesu là soi-disant depuis tu le dis. Je ne les vois pas, je ne vois même pas la couleur de tes Yesu. Hein? Attends, mère Albertine, Norléa, Okamoyo, Sola Sibiso Ngote, Okamoyo. Hein? Rigen de Olo, Okamoyo, Makasi Kutu. Faut la Sibiso Ngote, on vraiment, votre côté na sujet, na biso, maman sujet, surtout si on a même un sujet, en place, il faut pas savoir réponse, cache. Pour ton dimanche, qui passe dans nos mains. Donc, toi aussi, ça donne au développement après, hein?
botaka bandeko na nga poto koti na kati ya sujet wana ma o ezo simba biso na kati ya motema esa biso passe. Maman Lissi, je te remercie, ma petite sœur propre. Donc, là, on a ça là. Les lots, on a la capacité, il y a Jésus. Donc, on peut se faire rendez-vous. Voilà. On peut se faire rendez-vous. Voilà, tu as ça là. Et tu n'as image au moins, pas de sang au Congo. Oh, yo Congo. Après, si vous RDV. Rendez-vous. RDV. Donc la suite à suivre. À suivre par rapport à Jésus parce que la section de Jésus en dengue total. On bango ce qu'on appelle na retourna bino ba question ce qu'on parmi ba pecho nyo so ba Jésus oyo. Pour moi na muso ba tien église catholique ba tie ba dessiner munda mo bozo pela. Na mutema na ye. Munda mo bozo pela. Pecho wana kaka pecho ngorokute atourna ba film pour nous. Jésus on nous montre en église catholique. Au moins, on a pété en haut. Yem ta tourné sur ma film pour nous. Ah, tu vois, le Jésus va pas mal avancer ton tatouage. Nazolo ba oba tchaka pena na l'église, l'église penza. Ah, est-ce que bazu mutu batie comme batie net représentant Jésus ba dessiner. Ba dessiner yi. Après ba bien na mir. C'est pas que tout na sango morobo. Alors so peke, au moni Jésus yeyu. Mais yé moko pe sango ngwa yebine keza na ngo Jésus Christ. Mais obi ke ba sango pe ba sala makambo hein? Ya CCC. CCC. Bataille subino na subande mo. Si j'ai l'impression que tu comme kota yango. Ba pasteur ba sango bino na subande mo bo comment saboter musala nzambe. To mo na ka ba pasteur taka na ba kin to mo na ba pasteur. Pasteur on komona ta mukuna. Pasteur mukuna na kin. À l'église à munene. Église à munene, mais église à comme business entreprise à munene. Na désolé hein. On va se payer non motenga na bana nga vérité to apanza sanga Congo awa na studio na biso to lobaka vérité o se payer nango o se payer nango te sa mokina o so to na fongola sikonde pasteur mukuna na kina na to tala biso no sa la télé ala na ba information amona na ba information to tala ngo nebite so landa kyango to tala ba pasteur na kini ba mama olangi ba ngone so ba mama obiso to yebi ba pasteur to yebi ba pasteur wana ba komi mako bazua ma ba amsu ba ne bandeli ba zala na mission appel à Nzambe mais ce que ba bafoué musala Nzambe ba bafuango ba komi mako ko utiliser ngo entreprise business ndeka edino pendant ça Congo azo sala entreprise na ye awa ba on peut ba komi na ngonde moko ba sala entreprise na bango ba gagner bambo au monde make ba pasteur azo déclarer ba petit déjà mabonza parce que nga assemblée Japon na bango et ça la yo pasteur so ça la ministère non yo d'ailleurs ministère les ala wa to monde ngote to bi place adresse église non te poto ya pe biso un jour to ya pe to participer na prière hein. Otuninga et le moment ici, moi je te respecte, tu es ma petite sœur. Funga munene, yo pena ona funga munene. Pona mona kyango. Yo mona kyango. Siko problème ezawana ezanini leki na moto. Problème ezake, omoni ba vie ona ba mukuna wana zomona wana. Baza ba grand prêtre. Pour la pasteur mukuna ACK aza grand prêtre. Lokola Coutinho Fernando, aza grand prêtre. Lokola ya Florim Pangi, aza grand prêtre. Pasteur Botolo, pasteur Domingos, pasteur Francilo, la camarade nanga. Parmi bango tu n'entends na camarade nanga sur Francilo. Donc natangi le sous pasteur nani na robengana pasteur Ignace. Momi na ye alaki masa momi nanga mais ye na ye bien pena pe bien te po ya Flori aza likolo belé ya Flori Mpangi mais na ye bi passer Nias Mbote place ali donc na pesi ba passer tout Mbote msuna ko tanga te po ezaraso na tangi taka passer Terminator romo bimape pour tam so ba yeba na bango yuti passer Terminator yo moto betake vieno mutakangi banet donc ça nga pe bien yo pe okangi pe net les loyo eza yo les locataires libella ndenge zali donc alors ngai nazaka na ba niveau ba passer amike wana te na pamboli kiziami na kibila vie na nga na vanda ne pena na ba al Italia dona
na pemboli tambuluko ki mukonzi na bango tout papa Kakenza chef aba pasteur tout mbote mais et pas tambuluko ki ba mekarate. Donc bref nana lo baboye. Ba petit wana ba pasteur ou tout na utotanga wa baza bana nanga. Bana nanga la linga bango trop Denis Lessi surtout sans oublier Roger Lessi grand prêtre. Hein? Donc nalinga ba pasteur trop maman Rose Lessi maman Olangi mota ba fununga poto linto binande mota ba fununga kalati. Et le réseau bima danse on obimsa danse ba fununga. To bina danse bokoko ya ba fununga ya mboka Afrique. Quand tu dis ba fununga c'est-à-dire je ne comprends pas. Ba fununga c'est ba kolo mabele. Mundele asala ba avion, asala ba hélicoptère, asala nyonso. Malobaka Afrique est berceau de l'humanité. Si. C'est ça même. C'est que à se rendre compte que ba utio bango basale lelaka bazwa kango kuna yango yebisaka mukili malika zo sala makamuna minene ayebisa mukili Afrique est berceau de l'humanité. Cela veut dire si vous comprenez bien que l'Afrique en Afrique chez nous en Afrique continent africain surtout chez nous na Congo tout s'y trouve. Donc on y a ce luka ezala kuna yamba ya pa na biso ne to comprendre vision te. Amen. Amen. Donc il y a un nanaïf sa mokilike nazo bimisa nanu premièrement ba clip mi balé ba clip on ezo bima calamité na otinda ngona trace TV na otinda ngona Afrique et Robeta to bina calamité da sa bafununga bo mona ngana passer Florin Pangi to zo bina episode da sa bafununga via les langues fort abisa ba larbu puis no mona ke place au ça nzamba pambolo via na pena songa na komele boui abisa kata 200 300 babillet zoa leki nanga Jésus-Christ Yesu Masia zoa tia na poche na tia ngo pena na poche na kepe na parler na le na meli donc na pamboli ba passer nyonso balinganga donc na pesa tambuluko ki place aux ave na bois kako kaka mais au comprena peut-être ngatina rappeler mususu muke ponga na ya rapembe na bino pa pamba tenga na mukonzi pe ya bakonzi tout ya mokili roi des rois ngamu tunapesa ka sentir à Versailles OK dara nango gisasa so kanisa na église à Florin Pangi mutu moko apesa ko sentir moko Versailles eza bankoi ya netier ngamu tunapesa yo ango pasteur na katiote on répond na question na ngata à propos ba pasteur akine ba pasteur to mona ba pasteur mukuna répond non pesa en réponse mais pasteur mukuna aza grand prêtre ngana yo kisango na ndenge ni na yo kisango ke vie wana alakaki mut na yo kisango na monité faut na nga pe bien yoka réponse na bien oki sango monité na yoki sango ke vie azwaki ba yelie mwana moko boye bakendaka na mutu azobela na hôpital bato wana da ba na tort bakendaka na mutu azobela na hôpital et pourtant bato wana ba ye na mutu azobela et pas ya pasteur OK pasteur rôle na ye ezali à prêcher parole de Dieu. Mais oui, yango ba yeli eso mukuna savait que mukuna kokite. Akokite parce que ba yeli eso mwana ba yebise ke ofenta ki biso ka robika so da 5 jours mwana bikineti. Afenta epeko. Yo ndimengo ka fenta ki. Comme yo ndi. Ndimi na fenta ki. Ndimi na fenta ki parce que maman wana mema ki mwana ye pas pasteur mukuna. Azaina moya ko meme na hôpital te. Elle avait foi en Dieu. Amen. Mukuna est un représentant de Dieu sur terre. Tu comprends? Oui. Mukuna est un représentant de Dieu sur terre. Quand tu ramènes ton enfant devant un serviteur de Dieu, c'est comme si tu avais ramené ton enfant devant le Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que c'est un représentant de Dieu sur terre. C'est un serviteur de Dieu. Donc, qui puisait à lui de prier? Il a prié. Ok. Il a prié. On est prêt. Faut jamais dire de sa bouche ce que tu sais qu'il va pas s'accomplir. Lui, il a prié. Il a donné confirmation aux parents que l'enfant va guérir dans 5 jours. L'enfant dans 5 jours n'a pas guéri. Dans 5 jours, bah, tu vas comprendre que moi ma collègue vimbi libume vimbi non c'est vimbi. Ah, basta. Moi ezo mona ke mwana voma zaki maladi ye moko. O mwana bo moto na en tant que serviteur de Dieu so moni moto ba. Mwana yo.
ordonnance azaki nango bazaki na maboko bazana mbongo été bazana mbongo te pona soma bakisi likonda mbongo ala mbande konanga eza ngoka 120 balles 120 euros ici en France 120 euros de l'Europe hein, 120 euros donc na ba dollar na ebité sali combien na dollar na qui ne kosa ça 30 140 dollars un truc comme ça mais mon pasteur oyebi ke ba mbongo mabonzo to ça l'église après le son bandimi bien sûr so ngala elio par exemple le pasteur na mbongo te na souffrance boy na empire na loko liate na ndao na mbongo te en tant que mosala nzambo osali ododa na mbongo na mabonzo pesi ngai na kendo lela ngoto na swanele mwana ngai skoso lingi pasteur asala ka makamandeng wana pasteur asala ka makamandeng wana o nga na yebi na Paris so osala ngote o monso ko ododa te so ko ododa te oza na poche na moko obimisi opesi muku na zangi mbongo te opesa ba parents muku na babenga ye pasteur millionnaire azangi mbongo te azangi 120 euros opesa ba parents azangi 120 euros opesa tenga pe na comprendre te pona nini grand frère asala ibongo akameli mwana batu pasteur na linga vie wana olinga ye na linga te mutu oya asali mabe na boyo to lobi la boyite asali mabe parce que azu asambeli mwana bato apesa la voix du peuple c'est la voix de Dieu peuple nyango te c'est la ngote pour faire pasteur bino de boloba mana kunati qui puise asali azu assurer ba parents que dans une semaine mon obika 5 jours même pas une semaine même pas 5 jours mon obika au bout de 5 jours bata état mona et s'aggraver mona kasi nzamba zo la mauvais ma pasteur yo na expliquer na faire comprendre pourquoi maman comme place na memao donc c'est-à-dire que pasteur assemblée mwana libumu vimbi makole vimbi ole o mwana mutu so za malade o mwana maza malade o eza na pouvoir na ato loba là faut aller à l'hôpital to sambela pona eponza batsa liboko na basta na ba médecin basunga e abika mais biso il faut quand même me mettre à l'hôpital osani en tant que serviteur de Dieu par exemple mukuna na ba mbongo bazange ba 140 dollars na poche rien na mona mukuna atamba na voiture akabola ba mbongo ba bato ba okumisa ye mais fala kabolela ka mwana na bika na actuellement Panza sango bilili balobi panza sango Congo merci mosiko pona pasteur likambo na to lobolobi ni pona bon ngana lobi boye na répéter lisusu je vais dire que batuwana basala kinano erreur soki mutu azobela na ndako komema ye pa pasteur te komema ye pa pasteur te pasteur n'est pas un docteur pasteur il est nzamba tindeki pasteur na mokili to apôtre to diacre to docteur to évangéliste to comment dirais-je les prophètes atindeki na bango mission divine. Et sa mission qui concerne la parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors Dieu avait choisi aussi des êtres humains qui sont nos frères et nos confrères. Bango, nos sœurs aussi, il y a des docteurs femmes. Donc, ce qui m'a dit là, mais maye pa ya munganga o ya sala makambuana. Alors, na communauté na biso yango yandre kimbuta na zo biso vie fungula pe miso bino ba vie na biso mususu. Fungula miso. Ndenge nini? Wana poto bat bayela ka biso Bible bazala kao. Som tazobela bakendagene n'hôpital bamindeli. Sko biso kuna na Afrique comment som tazobela ba ye na yende pa ya pasteur aza docteur te. Pasteur aza homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne fait que sortir les paroles de Dieu et faire lire les gens la parole divine, la parole de Dieu. Parce que batouana boza na faute parce que bozuiba na nabino boye na bango pa mukuna. Mukuna n'est pas un docteur. Mukuna si le siteleki. Awa ngana osengo pena permission na loba. Mukuna aza pasteur aza docteur te. Ce qui moi nazobela bon mais ma bango pas ba docteur vraiment mama yemo clinique quinoise bon mais ma bango na yolo médical bon mais ma bango na ba dispensaire otoza nango comme même pas pasteur te les pasteurs yon na loba ba vient au père nazo kotele
ngana okotela na ngai okotele ça mais kaka ba viango yoza no docteur répété lobana oza doctorité likamwana na penza on le place au sambusi nzambe pe quelque part tu n'es pas un docteur mon papa Yamukuna, j'ai beaucoup de respect envers toi, mon papa, Mukuna, Nalingako Petro, et je cause bien avec mon petit frère qui est ton fils, petit trésor, et comment, la famille n'a pas trahir ce Coran, n'a pas trahir Coran, le problème est que aux docteurs, tu aux docteurs, tu clairement, moi je prêche la parole de Dieu. Alors papa mukuna oza docteur était oyo asonera batu na batunga ayebi ampicilline ayebi novalgine et kalmaka fièvre to nini oyebi ngoti. Alors bino basala nzamba lelo pe hermo vient nga pe na comprendre te bokomi ko mema nzambe na ndeke bo tantaka nzambe salela bino miracle. Donc asala liyo vient na mukuna. Asaleli susu kizamina donc asaleli Denis Lesi donc bokomo tsanzamba koma mutali boma kotaka komo kipe mutu moko do bolimu nzamba koma mutali boma parce okati manzamba koma liboma pona buso baba te wane ze lobeli ez exemple ele kinanga lisi ez exemple maman non pas exemple donc ba vie bo évangile na bino ngope satana ngo banda bolakisa biso satana ngo pv bokanga na bino satana ngo te mais pourquoi quand satana mwasi ya nzambe mwasa Yesu Masia satana yo kazaka mwasi ya Yesu zela tala omonia ba vie wana baye bakana bango bakaka mususu te satana yo kaka satana na ko expliquer ngo na ngana lo baboy na so fongolisa site internet yanga moko wana masana ngai dino image ayebi ke na fongolisa site internet yanga moko donc kombo nango passe nga passe Terminator mais wana babenga ngo site za Terminator News. Maman et bébé ils sont parce que Terminator donc veut dire news en direct quoi. Ikoyo yaya oyebi na kutana na ba journaliste ndenge na ndenge na mona pe ba journaliste mususu bazokokana na degré na ngati ba koka ko mema ngati ba mema te mangala kumbio na kuminga bien ayo meminga pasteur tout so na balakte mde na balaki yo maman okamwe bali mabala lelo na ni ba problème eza ni na biso ki na balaka na préciser bien parce que na ni ba problème merde okozo mama mukolo boye mama munena de tonda ba atonda sagesse na mutu wana ezaki na bokelo libanga takeleki nanga so na balaka te na bali na do boti so penande ti Abraham na ba Jacob na ba kumisaka ba bota bana ba bebisaka bikila te mais balinga nzambe nzambe balinga bango donc prof na ninga lo babu na so la Terminator News site internet na ngezo bimakala mingi te mama lisia zawana ndeko edino po ngane edino ta mutu moko mama lisia ba do beta nanga petit na ngai mire ya uchei ma petite sœur abando beta na ngai papi gen abando beta na ngai bandeko nyonso badilo ndole banani ba journaliste ba vini pela banani bandeko tout abando beta na nga donc na bando zo na zuyo journaliste oye na ndaku nanga otuninga ba question oyo nga na lingi après na bandako éclaircir peuple de Dieu bayaya non la cabine mais oui je suis trop lourd. Bah journaliste à l'élo bah comment dire ni les kinanga. Il faut être cultivé. Faut choisir les journalistes qui sont cultivés. Écoute-moi ma petite sœur, c'est l'élo bah journaliste bah comment indie natikala. Ok journalisme andé ni. Yo le bio tikala. Pardon, c'est privé tout ça. Donc yango na lina lo bana peuple de Dieu. Na lingina mema bino sko na dimension mosusu. J'ai beaucoup travaillé avec des journalistes congolais. Nazo mona ba mema biso kaka eyindi eteli eyindi neteli bolanda likambo boromona nzeta moselu non la sabino ba Jésus ba Jésus bino bo sambela boromona ba Jésus ba témoin de Jéhovah ba na ba photo ba Jésus na bango ba catholique ba na ba Jésus na bango biso pe na Congo ba Jésus baza papa qui soloke le Jésus
papa ngenda pas à Jésus pel so ya bakoko Jésus wapi ba Jésus bon comment ba Jésus bon lemba ba Jésus na epsi bino hein bon mon papa qui soloke le côté mon Jésus papa ngenda Jésus nani venanga yo ya buki derrière nani papa nanga j'aime beaucoup mon papa po yende munoko ekuta na kamba ta onake na kamba babenga ke simo kimbangu kyangani mon papa je te respecte tala Panza sango bilili balobi panza sango Congo merci mais yamvoma alobi abi ke balobaka lobi ko etambola na prière pe mukuna asambeli mwana ti bamemaki pa mwana bamemaki mwana pa mukuna po asambelela mwana po parce que papa on bazali na foi que so bamemi et pas mukuna mwana kubika loko aza mosala nzambe eza ba moni le capitaine wa zondro donc yo ngo confirmer que nia soso mais aza nia soso parce que papa on to na ignorance bamemi mwana pa mukuna asala nini asambelela ye assemblée asbabi que ça té liboko mwana biki te etambola bongo te etambola ke OK na mon hôpital olukim obundani olukim bongo oui il fallait que on anda sauver bango vena ngam kuna après ça bango likonda wana kabika bia après ça sauver bango ta soli faux pasteur mukuna na bengo pasteur par respect quand même pour na nga franchement o soli faux sorte émission o soli faux o sambisi ba pasteur bino ba maman langue bino nyasa ba comme ici église ensemble le quoi donc non entreprise et ça matin on réclame ba toi compter bon OK et choquant à partir wana na moi ba maman ba tanda mi na mabele ba compter bongo maman moko azaki soki prophétesse mo boy azaki wana na kati émission obi ke mère ana pour pousser peu mais on nga to fani bo mutako za boy pe menete. Donc, faut dans une action, il y a danger. Danger, boule naïe. Moi, je dis boule naïe quoi. C'est-à-dire, veut dire que pour ça permet de faire un goût man. Ba goût man libosa yeme. Amen. Yeme écoute mon a été ton goût man parce que esprit c'est que on goût man. Mais yo muta mukinde tingai, ola tali puta nde tingai, otali to ambelo ali to. Ola tiko na soko za mo string. Sage na mutu, amso tepe string na se. Ozem sa ina sa nini? Ofuka. Yo se ko esprit yo ko sala ngota. Na sa ngote enga. Côté nous on a maman l'esprit ba côté na mona je va passer ba ça ba faux ngona vivango donc ça veut dire que makaba pasteur et ça la ngai et ban sangate ling sangate et les sangate parce que la vie que pasteur pas mutu amen mais moninga la vie que prière et bi qui ça va bon yo za sir nga siko na tourner moi page muke yo za sir que yo pena so zu passer mobali par exemple bo vandine pena que moi na mbali au rôle del CP. Non, laissez andeni. Nesi ke boza na love ko le. Ezana même c'est lisum. So na ye on na ndenga même ça lisum te ke ye comme bazara bassin. Au moyen même c'est lisum te pour bango ba bassin. Mais ça c'est so na pena ke. Bango nde balobaka. Bango na so pasteur à sainte amusum kinde tibisoni so asema. Ah wana le peut bien. Mais ko le isape au le tous les jours ensemble la kanzambe limbisa pour la masumu na ngai parce que a mosumu. Amen. Kaka Yesu yeme. Ah mais ba kwa la biso le kulusu. Bien, ozote bien. Ah mais ba kwa la biso le kulusu que ye muta saint. Moi ngali kutu yeme moi na nzambe alati po sanzoto amembe amemi masumu na biso le kulusu babake basete. Et bon, pasteur comme muta mokili ye mokutu azane muta mokili. Amen. Non, alengele yani. Assemble la pasteur nyonso, so ebiso nga assemble la tena se akos. Amen. Eza comment les soki nani, azala soki nani, azala soki ndeni, pasteur assemble la ka. Nzambe pa limbisa ye. En tout cas. Mais tozonga na mukuna na biso papa. Mukuna solifo. Asolifo hein? Asoli fo ba mère ana o ba ya pembeni pour ba fou o fo ba fuka mela bango soit disant ba prophétesse te so ba tanga Bible bien il est écrit tu ne t'agenouilleras de tout genou fléchira et toute langue confessera que qui est le Seigneur. Mukuna jamais maman langue jamais Denis Lesi jamais parce que donc tocheba yeme inde ba fou kamela on peut pas s'agenouiller devant n'importe qui devant bike côté devant binzamidza bité même devant Abraham non on peut fou kamela Abraham même devant Moïse non
Alors on a na bandoko manasuka tala bino batu botangela biso ba Salomon grand bidoba Salomon ya Bible na websa bino Salomon ya Bible grand Aubert 700 femmes et 300 concubines. Allez bino soko bokanisi soko kumelselinga yi Salomon ngana boy simo ki mang c'est que là attendant sa conclusion émission là. Ah donc beaucoup de biso ba Salomon, beaucoup de biso ba David, beaucoup de biso ba nani ba Joab, ba nani to boy bango te ba koko na biso mindele. Biso pe to kana ba koko na biso. To na Kimpa Vita, to zana Simo Kimbangu. Donc biso pe na to zana prophète na biso Simo Kimbangu. Et puis na mboko babengaka mvunzi bazana reine de Saba mwasi kaka pe kaka ya roi Salomon na utotanga. Mais malgré roi asaki na basi na ye. Akeko zo mwasi na Éthiopie reine de Saba yango boza yemba na kolanda kayo na tina boyebi masolo wana. Doto kende na bino molo boza na kleboa boko kape ko bimana bino te awa idino image donc panda sanga kungu petit nangai propre ma petite sœur donc yé au mal ici jeune fille moro boye pozo monde na TV sera bimeli o apena boye oko kweya to za passer bon du maete encore oko kweya ya on a pas meli bino na ndenge ya ko sekisa moi muke en tout cas passer au nom de Jésus botade ki na bino yé mal ici donc je vous présente mal ici c'est ma petite sœur. Et je l'aime beaucoup. Merci. Merci pasteur pour la émission. Merci pasteur pour la réponse aux questions éclaircies biso en gros sur tout l'ensemble ya ba sujet la biso. Si quand on a fait émission la biso ça veut dire que na pesi venangai en remitoga patron à salon pour midi mbote. Na pesi ambara cousin mambote. Na pesi pisa nangai Nancy Joko Mercedes Basalam. Donc na pesi pe merci Belé na Edino Image Panda Sangwa Congo na remercier bino na nde bolandi biso comme soyez basala me Belé bambote GG Toto bambote Yolande Matondo bambote nzamba pambola bino to zala kaka ke to zala en bonne santé c'est que bien quoi oboyo sel mukina o. Alors nga na pesi bambote na papa Jansi na Finlande na pesi mbote na papa Joël oyo azobengisanga na Maroc na libota na ngai tozokende Maroc na maman Lina Okito tozokende Maroc kalate papa Jansi na Finlande na zongeli susu bango pe baobengisanga na Finlande maman sananga o bazan États-Unis mbote place bozali donc bauto benganga kalaminta weranson alaina batu Azan États-Unis wera na minito to sur la bona Sankara ba le roi de la forêt. Ah salam le roi de la forêt. Ba la musinga na 5h du matin ba epsinga vient na yo makanda na posa passer terminator à solola na yo. Mais j'étais très fatigué tellement États-Unis na biso ça air mon côté. C'est décalé. Ça décalé pena ya rosaranate donc na koke ko zo le roi de la forêt té kala mingité borumona ke le roi de la forêt obeta bandu le moro roya nenga beta kaneka partout. Borumona tout ça là featuring ngana de la forêt pour na batu pesa au kamwate pour idole nanga passer terminator ezara roi de la forêt donc ata mari o se user l'homme o lor mbonga yembi na ye Alléluia nena bozana na ye na boya kati la domaine anati oui ngana nazala kutu bongo na alléluia na bozana donc o bantu Samuel la beti na ye alléluia na bozana deningonde banani mukonza Congo wana na musique c'est Weranson le roi de la forêt sans oublier azapena baene na ye na pesi mbote na papa Wemba na pesi mbote na Sebelewe binobo sala keba na kombwa ya Josar Fumwalongo binobo sala keba na kombwa nyoka longo binobo sala keba donc na pesi mbote na bandeko na mopao mokonzi kwa dakora donc atele mangana lobo papa la Didi na l'action lobo so yena l'action secret spirituel kofi ngana l'action secret spirituel place ozalaka esprit na shetane esprit na yo nzamba alaksanga place evandara
donc l'action penati place esprit ne vandara na lobo na makala tende tout na balaba la lobo ba yebsa yo na ko yebsa bino ba révélation alors là c'est bino ba révélation au monde apena ke oh l'esprit kofina na tambola ka bona mokili esprit na ngevandara ne na lobo awa ba relaxo lobo oyo ka maya lobo maya sukali et puis pembeni nango kala mu maya ekufela mbwa batu bamela yango ka bapaya. Pasta. Donc, na pesi mbote bede na jiben piana pour leki na oko piana. Aïe singa lobi pasa. Nini na masolo nukara wera mutazoko ta trop bon mukulu ayembela nzambe te. Bata Félix pe ba yepananga. Oh pasa. Bon Félix ayemba te loko moko teke ko salo bien. Bolingweza lili kelemba ya bato bazolingana. Mais bazo kutana na baye bazo boyana donc on a continué ba boya yo donc soko lia go le itamba go lia yo ndolongwe donc na pesi mbote obeta masola mukulukala te no zelana nupo programme eza mukula so bengisa nga pesu na kini na okita kini ya famille wera lobaka oyo ndeko nanga yepe mukula lobaka wera ndeko na ye donc to abandeko donc ngai babenganga amis des publicains et des gens de mauvaise vie na vandaka nanga na batu oyo yoko ndima te kasalela kanzambe masalela kanzambe manga ndima ngote ko sala nzambe yo wana ngate ngabla ve tazana liboso na ngai na ndima na ngai ouais likambute wana yo ngapena ndimi nanga oh eta yo mo so ngana forcer yo ndibanga ebela batu mokili mobimbe bandiminga soka yo moko boyi ebonga baso andimeo wana ngutu ngana za kunate ngakunda pamboli okutu place oza donc nga mokili mobimba babenga nga ba Canada ba États-Unis ba Maroc ba mboka to mokili ondi manga musala nzambe ondi manga musala nzambe te ngai na sale la nzambe mais soki mwasi a se présenter au mitiki na niati mbuma terminateur muta bloqué ba net en ce moment quoi pasteur terminateur pasteur na biso nyonso vrai mutu vrai Joe asola bien ta pasteur ga ba kumisa vrai Joe quoi yemba na nzembo no yembe na tout à l'heure pasteur alingaka ba kumisa ye voilà yedi no père bimisa penze mande mwana pasteur to emele nzembo to bimisa nzembo c'était pendant Sango Congo voilà hein avec une image. D'abord, comment ne peut-il lobika n'engana poye pas les langues na kuzu. Avec votre chroniqueuse préférée, Lucie Tania, Black Line, femme naturelle quoi. Donc on est toujours là, on sera toujours là. Donc bisous et belé, à bientôt et Edingwe. Bisous.